mateya ya péché ya pokwa lelo tokenda wana ndenge ezaliki na yebi na ngai te soko si oyoka yango na dimension oyo ekokendela masumu les 10 commandements tobandango d'une façon très techniquement un peu simple. Masumu todivisamo na deux groupes. Masumu ya mutu na nzambe, relation mutu na nani? Na nzambe. Masumu ya mutu na nani? Na mutu. Siko toya toyokanaki. Toyenja masumu yango. Toya pa tata nzambe ke nzambe kolesa ede biso na secret muke Jésus a révélé awa. Ete limbisa masumu na biso. Ya biso na yo nzambe parce que na les 10 commandements il y a encore un groupe à péché c'est-à-dire entre mutu na nani na nzambe mutu na nzambe ya wana Jésus-Christ c'est première phrase na ye principale eza koloba ete nzambe limbisa nini masumu na biso oyo eza korele entre tozala banzambe mosusu na présence na yo te to respecte jour ya nini ya dimanche tozala banzambe mosusu na pembeni yo te bikeko mosusu te soki tokwei na mobeko oyo tozokende nulle part sino ke yo kaka tata nzambe sala nini limbisa biso wana phase a soki nzambe alimbisi awa te oza na problème nzambe soki akangi eloko nani akobikisa yango bana oyo mibale baswani ba entre bango na bango baza na problème entre nani bango na bango donc nzambe ayebi yango nano te na ntango naza na problème nga na yo merci na banda osote premier sikoyo omoni ke première phase ezali les 10 commandements relation ya mutu na nani na nzambe nzambe limbisa biso masumu oyo tosaleli yo concernant relation ya biso na nani na yo virgule jésus ekobakisa lisusu mateya nyonso mpoka yo kotourneka na point oyo deuxième point virgule abakisi lisusu tobosana te tata nzambe ke biso mpe na mabele biso na biso tosalaka nini tolimbisanaka elingi obake phase ya oyo na mabele oyo nzambe kokipe yango te ya biso me sikoyo po bato na bato bamilimbisanga wana mpena ezalaka mpena rare yango wana merci kende na verset 14 jésus-christ a renforcé yango sikoyo apesi bango priere banda na nini na 8 9 tout ça mais quand bakomi na 14 na verset 14 précisément jésus-christ sikoyo awa aye kosaute premier na verset 14 alobi ke yo mutu limbisa moninga na nani mutu na verset 15 kaka na Matthieu 6 tozokanga liloba na nzambe ngai te liloba na nzambe ngai pe te liloba na nzambe mpe jésus ame tozoloba yango na 15 aye korenforsa biboza kose bloke bino na bino koma yo mutu soki oza kolimbisa moninga na yo mutu te na mabele oyo posibilité ezali te tata nzambe na likolo ya kosala nini akolimbisa yo te elingi koloba ete tokaboli oyo priere ya jésus christ oyo tokani yango sikoyo na nini na katikati na phrase oyo olobaki tata nzambe ya likolo limbisa masumu na biso oyo phase a mutu na nani na nzambe deuxième partie mutu na mutu keba yoka biso bien biso na biso na mabele tosalaka nini tolimbisanaka nde yango naza komona ete yo opose na question a mais eza mpasi sikoyo biso na mabele awa tosala nini nde place wana nzela alola ekomi mpe nini moke place jésus christ sikoyo awa alobelaki ete ezali facile mpo na mpunda chameau aleka na lidusu ya tonga ke mutu asumasumu asala nini apase nasumu nini yango oyo akolimbisa donc awa conclusion yango oyo toza kotante tozonga sikoyo na kaya papa oyo aza na bana mibale relation eza mibale awa bana mibale baza na relation entre bana na bana les deux bana baza na relation na nani na papa na bango sikoyo tozonga na meme ka oyo papa azalaki na voyage ntango aye bana mibale bazalaki na problème basisi makambo na bango te papa ayoki yango rien page yango eza nini ekangami sikoyo toya na deuxième phase ya barelation entre papa na bana oyo ntango papa azalaki te bana oyo babukaki mbungu oyo papa wana amelelaka nini nsamba na ye amelelaka nini vin na ye ayambelaka bapaya na ye sikoyo papa ngo aye akende kozala na vitrine vere esali nini epasuki relation ya bana na papa oyo esali nini eye wana
sikoyo yebisa ngai bana oyo papa aye nani mutabukaki vers oyo papa akopinir oui ou non akopinir po basali nini to babuki vers baza na motango na ye sikoyo question ezali sikoyo comment papa oyo akoki kolimbisa mwana oyo ekomi condition sine qua non ekomi condition ya kokoso ekozala décision papa kaka même si mwana ngasengi pardon bon de place oyo tokomi sikoyo entre péché na le pardon toya nani yango akoki koconvaincre papa ke limbisa mwana oyo parce que mpo na papa na tie mobeko mutu asimba vitrine oyo te asimba kopo te boyebaki deja mobeko oyo nde yango na jardin de deni nzete ezali ya mutu asala nini asimba te loi eye wana me loi yango bato babuki yango papa asi aloba akoretire parole na te akosala nini akopinir kufa ekosala nini ekoya nde konanga landanga malamu nde place oza komona intervention il faut kaka ezala parce que papa est très méchant papa akendaka fonction baloi na ye moto akoki kochange yango azali te respecte mobeko mpo ngai na ye baye toza kotosa ngai tata nzambe azali bongo baordre bacommandement baloi nyonso nzambe ata na mabele ezali mpona koteste yo mutu ozali kobanga ngai ube ozali kobanga satan mpo oyokela satana oyokaki des choses oyokeli ngai na yambi yo oyokeli ngai te okokenda ka ya satan lufelo eza kozela yo nde place oza komona question so tozali ngai nani yango akoka komona lola nani yango akozanga kosala masumu engilaki nani yango akozanga kobuka vere ya bato ya papa mais question ezali estce système nini oyo ekoki kozala ete papa aza convaincu ke marge obuki vere oyo na kolimbisa yo yo devant papa aza kuti koluka yo ntango komona kokata nani yango akoki koconvaincre papa na yo papa wana ne place wana jésus christ me mama ni kama ozali koteya na mpoka yo nini péché emonani jésus christ alobi ete limbisa masumu na biso relation ya biso na yo tata nzambe limbisa biso me yeba yango mpe ete biso mpe na mabele tosalaka mabe me tosalaka nini tolimbisanaka yango wana conclusion batokende na repos na biso oyo mpo tozali kotante koétablir awa ndeko nanga landanga malamu ezali le 10 commandements divisés en 2 groupes nzambe na mutu na mutu nana wa kolongola eloko eza na maboko ya nzambe eza impossible nana wa koki kolongola eloko eza na maboko ya mutu ya makasi akoki komonana masumu oyo ezali rele entre bato na bato na mabele mpo tokende kozwa repo mpo tozonga mama angai kokola baquestion tia yango na motuke lisumu moko entre mutu na mutu ekomaka na lola eza na yango te sikoyo na ntango rachel soki natangi na bible rachel ntango alelaki ke bana nga babomi bango oye rachel mwana ndimi te akufelaka mwana Rachel pleure ses enfants, n'est-ce pas? Yeah. Il y a des filles à Rama. Na bande salemaki ntango Herode ayaki na ntango kolosa botamaki ayibana nyonso mibali 50 ntina se kokata na bango, n'est-ce pas? Ete nini? ke po bayeba soki mwana abotami aza na groupe wana. Voilà, et que Jésus-Christ aza na groupe wana. Et puis, Rachel pleure ses enfants et elle ne veut point être consolée, qu'elle va consoler. C'est parce que Makila est angaki, rapport ya masumu ekotaki na mabele basantu balelaki ndenge balelaki nzambe ayoki masumu ekomaki na miso ya nzambe pasi yeba ete ntango nkolosa botami wana na beteleheme ya yuda yesinetera nani ya Rachel nde yango wana balobiki Rachel pleure ses enfants ce n'est pas que Rachel azalaki présente parce que Rachel akufa ne kutu kalaka ya Jacob mais Rachel siko awa wana eza cimetière na ye juda beteleheme Rachel bakundaka na beteleheme nkolo te kobotama na beteleheme précisement na nini na Nazareth wana n'est-ce pas nde yango wana sikoyo makila